Chokomone Timatuta, Chikofotea, Chopayo. No image. Banza Songo ya Congo. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Restaurant Ewaka, chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité, spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs de partout dans le monde qui nous suivez en ce net moment parce que aujourd'hui c'est un autre jour. Monsieur le Noir, Maestro Molakis Nabango en partenariat avec Edino Image. Panza Sangwa Congo, Congo le Noir, tu es vraiment photo solo là. Nabi qui est internaute Nabiso en ce net moment, baza vraiment concentré, va comprendre les pourquoi. Parce que tout ça a référence, na siège. Il y a maison mère ici chez Golf Kizola, ACK restaurant Nabino, où il s'alraqué, Hermoro moi, Kopo, moi Maï, moi Damaz, Nengezalara toujours. C'est pourquoi aujourd'hui on a pensé de venir recevoir Moro soldat, soldat vraiment. Naibiki Batubele, Hero Batouké Malimera Banalemba, José Dikila, Kenny Mokonzanti civil, Baolanda Bisson, c'est net moment. Big salutation à toi, c'est lui qu'on appelle El Mani Kimvoulou, mon frère de longue date, Nandenge Zara toujours. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'une des soldats, il y a Weranson. Elle va nous parler parce que l'habité surtout la première fois. Tout pour que va découvrir, mais bon, il y a des gens qui vont parce que les photos solo là, tout solanine. Est-ce que album ils se tamboulent bien, tous se tamboulent bien. Pourquoi la production est libana tout d'un coup vient au takia. Habite-moi tout, moi vite fait, à qui bah soyo. Mais dans le bas et dit nous mange panzara ndenge loba tout panza sango yango vraiment je suis face à Zidane Mokonzaba maman. Bonsoir Zidane. Bonsoir Babi, moi monsieur les noirs, les métis noirs. Bon état de santé et puis état de santé album Nabino parce que il y a pas longtemps et où tu vas dans le marché de disques, est-ce que Isaac s'est porté en merveille? Allô, ici Mokonzaba maman, balobi allô Kinshasa, allô Équateur Mambenga, allô Kisangani Boyoma, hein, balobi allô Matadi, allô Mbujima, allô Bazaï, allô Katanga, allô Maniema, allô Badolite, allô Gemena, balobi allô États-Unis, allô Suède, allô Allemagne, allô Suisse, allô Sud-Afrique, allô Kenya, allô London, allô Finlande. Ici Mokonzaba maman. Balobi les 7 jours de la semaine se portent bien. Les 7 jours de la semaine inde makambo. Les 7 jours de la semaine inde likama. Balobi album eza moko o ezo binisa actuellement. Oh na ba fiti ba osela biso vraiment ba promotion quoi. Na ba fiti ba osela de promotion. Avant tout contenons moi rapidement dans 7 jours de la semaine, mais j'aimerais quand même faire voir les gens que vous avez infiltré dans la maison mère. Infiltré dans les. Vous avez servir King Kester Menea. Du coup,
tout à bouillé Zidane a commis côté ya maison mère. Je sais pas parce que bah président Golf Kizola, bah Bertin Mosolo, enseigné du moment bah oui qui bah te belé puis bah au camandé bah mon ailleurs. Bah tu n'es pas venu à Bertin Mosolo que je profite l'occasion de saluer bah Fredingo Mabayaja Matundu, bah Jean-Marc Kabunda, bah président Golf Kizola, bah au camandé na pemé na Igoté. Oui bi histoire oyo eza histoire royaume. Est-ce que yebi que tant Wenge bandaka bah ça le bah Wenge et bimagi na caché orchestre nini? Bazalo ba Wenge bimana caché à Victoria. Et puis tant bazalo ba Wenge bimana caché à Victoria. Musicien nini ou chanteur nini o bazalo ba yembara deuxième voix le rôle à Kester. Ezalaki Weranson. Tant aucun Kester mené azalaki en vie. Azalaki na bon moi. Azalo ba ki bazala gara de. Na petit na insone. Le roi de la forêt. Mboka moko ou comment? Yangona lelo pena lengine éclairci quoi. Ya comment na mokonza ba mama lelo oyo pemé na Igo le roi de la forêt ezaka ka continuité parce que nga mokonza ba mama naza toujours na kati ya royaume. King Kesere mené ya King Elingo le ba roi na anglais, roi de la forêt na français ba bengi roi de la forêt Weranson. Donc nga naza ka na kati ya royaume naza et pas ya papa leki nangai parce que King Kese mené zo bazala kaka de yango mo le roi King Kese mené à fabriquer ba petite terre le roi biso boye naza petite terre déjà na sala combo na maison mère nende ko apporter plus po ba benganga Nadine Molisho Mobondo Sabina ba benganga na Zinedine Zidane attaquant de pointe de marcation lelo oyo fimbwa kekele mokonza ba mama mondial lelo oyo mokonza ba mama ya bakunki ya bikata ya milai ya mikuse ya muindo ya pembe ya ndenga nini fumu na bango no ndeni to ba changer ba kombo ba zo kendeno ba kombo na nyonso ba sobrika na vrai kombo no yana komo na ngapena tata na mama na babotanga Nadine Molisho kambelembele mutoto manyema soke na lungula mupini na baki ya kota kuikala ke boy moto ni dawa. Kombo na ngapena tata na mama na babotanga après Mobutu sese ko kukungwendu azabanga mwana wa emo kombo eleki yanga na mulailo wa ya Mobutu ezati na vie c'est le plaisir na batu tout ba Hollanda biso ba casquette moto pamba almato le mandef mais c'est le bijoutier na obosa na petit bobo ministre na banda là na référence il y a ba salon quoi na banda les salles à plaisir Zidane mokonza maman tout le monde 7 jours de la semaine carton ba DJ ba zenga luketo lelo ba tout musu ba célèbre nos promotions ils ont salon au plaisir ou pas mais ya allo monde entier allo mangengenge allo mabele bakoko allo Simo Kimbangu makambo tozoloba bino mo bozo mona Igue le roi de la forêt akangi na affiche na biso les 7 jours de la semaine akangi globe terrestre globe anezaki pour ngala isabatunine mais au monde était quasi globe terrestre et puis à la question musapi et puis le globe terrestre ça s'enflamme c'est en feu. Observer affiche, ça veut tout dire. Donc, c'est-à-dire, cela veut dire elingi kolobake. Weranson a kangi idéologie à son. Zana betoli solo moro. Oui, l'histoire, il y a Weranson, pourquoi ça phénomène? Parce que Weranson, tous en a lettre moro lelo nazo peso secret nango. Eza W. W, ezali Wera. W ezali Wenge parce que Wera abotamaki avant Wenge zana kote on a détail Wera abotamaki avant Wenge botama lokola yende azalaki na pouvoir nango yango moni abenga mara déjà Weranson donc soko somona lelo oyo le roi de la forêt Weranson atikali lelo le chef et le maître de Wenge parce que tu as un système à lettre W. Sous talo ba contredire yo ba lobaki Wenge zarawe rapinza te. Oh mais na lobi tatuka no itangwa yaka pina Wenge. Tatuka no itanga yaka Wenge na la mimagai. Wana nde tatuka. Ah wana fotuna viena nga kiski solo kele. Vous allez comprendre. Na bete lo li solo. O moni tatuka no itangwa yaka na bandal. Azala ki pa tata mwasi na bango. Bana bandal bobi mambo na zoloba. Ya. Allo ici moi ça gangela mabele to ça mabele fuka mape boko to ça na kobo to ça te po bino banani
voilà oh massa sankara de kuta na blaise elima ba mambo to lo banga sko na ndenga ki bana basi na ngona ebike boko kamwa hein oh moi ça gangela mabele balobi koni 15 Saint Esprit na kanga alpha na omega na idéologie boleka wapi donc tu na pemé na Igwe le roi de la forêt na fungola yo hein omoni wenge égale wera toza na idéologie à W. Pourquoi le bongo tant wera azaki tatuka noai wana bana banda ba webisaka ke no wera son ah tatuka noai moko boye auti mbujimai alekela ba kota gombe mais mikolo azoya pa tata mwasi na bango azoyemba na kikoso mais azoyemba bien. Le roi de la forêt nenga za phénomène aza muta motema kofungwama abi aboyela ngai nanu mutango na monae nde omoni ke tatuka noai ayako débarquer tatuka noai tant tatuka noai débarquer na wenge lokola vient nga Igwe le roi de la forêt le phénomène yaza wazola nzimbu azui sikoyo master tatuka noai atiki lesko responsabilité ya encadrement ya orchestre Congo na muluba basangani tokolo bana sens wana na début quoi mais omoni kaka no mutamayele mabe otika mutamayele mabe soko pesi pouvoir opesi kitso ebise ke no boyo zalaka na wana ngalo wana na occuper mingi côté finance na tikelo occuper wa encadrer ba petit akomi moko entêter ba petit contre muta tseki ye na place wana na côté lo na bosembo oyebi wenge égal weranson natina. Ils ont tous un système à lettre W. Tu n'as et puis il s'est proclamé le roi de la forêt. Il se proclame le roi de la forêt parce que c'est lui qui avait le pouvoir en lui. Et Banyamanyo Soda Mike Obana Kacha Zamba. Le lo fallait qui bâtit la roi pouvoir. On a pour Wenge Zaye. Vous comprendre. Après Wenge, Balobi, Wenge a sala loko babengi maison mère. Il y a des problèmes belé les loba départ pesé belé ba mambe belé za belé na sima ya maison mère. Est-ce que ebite ke muto apé saka babenga babimisake toujours mutu mabe na lobi wenge kabwana lelo oyo weranson abimisi combien de petits na ye o lelo ba sa succès. Est-ce que vous avez pas fier na mais ngala za fier ba Robino Mundibu na profiter occasion na pese ba mbote na za fier ya Fabregas naza fier na ye naza fier ya Bill Clinton naza na fierté na bango parce que eza ba produit na o biso to fabriquer mais ce que tatuka noai na ngamu na ye musicien nini wazo sala succès nemno potenga misato ebiti bana ba ebele te baza ebele be o yelinga ce qu'on esprit bango bangwana mais bande ko na ebele o nyoso tout za pemé na Igwe lelo oneti Bobby Ronaldinho na pesa ke pe conseil ya ayemba neti meme Bobby Ronaldinho wa utaki na Victor Leison et pas ya king kesere tenga na sali na puyaki kaka avec ba président Golf Kizola na ndenge Europe ba ya Berté Mosolo po ayemba bien c'est un bon chanteur eza grecoté ata ministre moko ba ya Fredi Ngoma ba yebika yemba bien ba Anto Meta Chaber ba yebika yemba bien ba Patu Kampangala ba yebika yemba bien ba vie na ngamba de Saint ba yebika yemba bien ba vie na ngamushaka le grand sapologue ba yebike Bobby Ronaldinho yemba bien yango mutesali le force na ye donc biso lelo oyo tozala papa palek na biso ni nanga na Ronaldinho toza déjà king que sera fabriqué biso to yete que to yeko lembola ngenge na maison mère to yeko bakisa un plus pour to salama déjà vous comprenez l'idéologie donc biso to na maison mère ko bakisa un plus yango moninga lelo na mwaso na gangela mabele na yeko sisa tembe na bango komi dongo komi zei tembe na bango fubali quoi tembe na bango pene zebeli tembe na bango pene donc fubali quoi vous avez pour Igwe le roi de la forêt les 7 jours de la semaine au moni premier échec na bango bandaki le 24 juin bon le 24 juin j'ai dit premier échec na bango tant que bimisi sorti na tangelo ba date le 24 juin année 2007 ils ont dit histoire du monde ce qui le loba comme ba livre beaucoup candidat les 7 jours de la semaine ningisaki ba océan ningisaki ba horizon ningisaki ko ningisaki na na lo la pe ba angelo ba binaki sikoyo na butu nango manjoli njonjo tantine skol mutaki sasa te lero azomi beta ba mbata volonté kaka ba pa ba ngungi pa donc azomi beta ba mbata so ngungi aya ba pa ngungi akini donc akomi ba code
Oh, mais nga na mutaba Da Vinci Code. Ti ozo ngande nga na mutaba Da Vinci nga fo fungola ba grand livre pour comprendre l'idéologie na ça dit na moi sineti ba sinyo soté ba lobi zaba mutu zaba valé betu par rapport na ba différence yena. Ça dit tant lelo na chargé de la presse à Ranson na oyate pour na kolaksa ba mauvaise manière tête. Ma mauvaise manière te mais so bo tcheli ba to chato l'acception que to l'acception que boleki biso na mbanga te pour na SM no boso la pompage à ma short. Na SM no boso la pompage à ma kero. Bo moni que no les 7 jours de la semaine SM no pompage à ma short pour bosangani. Bon, moi, que les 7 jours de la semaine, ça dit que non. Bon, ça y a un binote, mais bon, comment ça n'est-ce pas? Il y a un peu de binote, moi, bana mawa. Bazo yo kabinote. Bon, ça la biso promotion zingaluketu. Ketu babinze momo ya matanga, nzembo momo ya batanga. Ngazela avant tout na zingaluketu na butu ya le 24. Tant les 7 jours de la semaine bimaki. Manjoli njonjo. Oyaka na butu. Après biso ko bimisa les 7 jours de la semaine na moi. Yo lokolo za po bobe ngake banda lelo mama ibu parce que ibu amona na moi iteka na butu. Oya na butu na les places des artistes Rero Salaki. O moni Rero Salaki. Oya ki na rond-point Victoire na place des artistes. Oya neti mi kilmarambo ibang. Oh menga na mona poto menga na utu apinga na mona kinini ti. Ngana mona kinini mena minito pena fumo bakento na fimo keke na ko fia kula sans kota na poto ngende mokonza ba mama ba otosa lelo moi ça côté ici idéologie à vrai na une idéologie ordre alphabétique na ba dédicace ezanga ba jour na fuati ba chronifuati ngam na pesa ba ngokombo wana na ina discipline na rata media na sel ba délivrance akafu kafu na longole ba délivrance akafu kafu na côté si ba na science sakola mo mokonzi nzambe wangai na oki motema ma nzambe ba tout moli igwa possible lamu limbisa ba ngopo na Yesu Christ menga pesa ngaka nguya fimba keke na continuer ko beta ka bango bongo kolo na ngai pesa nga pena pouvoir pena na nyata ka bango sans pitié hein le roi des rois le tout puissant oya likolo à part le tout puissant o balobi we Ranson Igwe le roi na bango oza na si yango manjoli njondo tantine school na expliquer yo na bien o tantine school moni so pesi we façade na makute pesa le roi sert ya tonton school balobi tonton school tembenye o moni ke tembenye ya oyaka siko na butu genre oyako minimiser les 7 jours de la semaine posa muta butu oza grand chor ba pesa ki o promesse ba ebisa ki ba assurer ki no we Ranson so ayekutu ki sasa ba oyamba eti ata na 2 personnes ozaki sûr bon kanisa ki les 7 jours de la semaine ça l'échec mais premier échec na nousaki le 24 pourtant oya na butu na place des artistes erreur osalaki. Parce que dans rond-point Victoire, c'est là où résident l'âme et les esprits des grands artistes congolais. Oh yo penza, ba luambo makiadi ba dilu système banani pouvoir à musique ibisike vandaka. Et si yo yakineti, oya ko localiser 7 jours de la semaine, ndio ko sala biso promotion. O sala biso mobanga promotion. Après deuxième promotion, ko sala biso na zenga luketu. Mais conseil na opesa yo. Moi si ce relati moi robe ya tricot, oh je pena forme à taille. Il faut là moi stringologie. Hein? Faut mettre moi stringologie. Ko cher ngonda ebi makambo na zoloba. Balobi zozo mayulu ebi makambo na zoloba. Ya. Poza la basi le roi ba zozo mayulu nde toza na kati ba Paris awa. Oza la basi le roi ba lili makaya ndenge toza na kati ba Paris awa. So relati roba tricot so mbala sima so ko ningo bina zenga luke tu fola ta sing. Parce que moni kaputu la wana oyo tsaki na sa robe na yo wana to benga ngo ba silipa ba vieille femme. Au moins, il y a un poto, il a fait sous les lembe, il a tremblé, ça part, ça revient de gauche à droite. Là, tu as un osco, il y a un mouka, il y a un tout là, il y a un et puis éradiquer moi fait sous là. Si vous avez une fille, le bête à moi stringolo, et bête à moi au milieu du village. Il y a un pédalo. Pour ça n'est pas ça, n'est pas ça, on a poto. Alors, ça n'est pas poto, c'est le côté. Ah, poto, l'équipe de paix développement, maman, nyongwa misu. Mais quand il y a poto et sa bénédiction moi la mère. Foutant peut déjà. Alors foutant on est en souka na avion comme côté biso basi ya ko sa pembe na biso basi danite. Fumo ba kento mo konza mama ne na vandi boye na kata ba kenzo. Ya ko koma ndenge nini ya lata ba ngwanju na kini et puis ba bilambo ya lata. O moni biso zana ba poulet na sel sege tour na betege tour na Tour Eiffel. Ngam na CP simisu na ye. Na betege tour na l'accès ba bateau taxi tout ça na on kata Paris ah wa biso vana na poto. Biso vana na poto lelo na loba na pour salité. Na lo bana pour encore mais la Ranson même pas na cheville. Na lo bana yé parce que ba odiembe la ngenga les 7 jours de la semaine. 7 jours de la semaine de makambu. Donc échec na o ya mi baleza ke obini nzenga luketo sali biso mama na promotion parce que moni nga pena tant que mokonza ba mama je dis dans ta cas de prince de marcation fumo ba kento na fimu ba kekele. Nga tanzembo mo fiti na yo kate c'est que ba céder na biso tout bozalona ba parler na bino. Mais ba to ça
na lobaki boko tosa na bi oleki na séance ya esakola ya mawa yango wana siko moni nde bosangani boko sala neti mwa clan na tatuka noai mpe bosali clan bokomi na Koffi Olomide na Fally Ipupa te vient na biso Koffi Olomide aza reconnaissant te vient na biso Koffi Olomide aza reconnaissant na musique au petit na Weranson azo beta ndenge kangi monde entier Fally Ipupa pas comprendre que non vient Weranson nde makambo sikoyo est-ce que tant Weranson le roi de la forêt président na ngai akutanaki na Fally Ipupa bato bazo bateki eloko moko te eza hasard na mokili oyo omoni ta onzamba kelaki da mokili ayeba ki Fally ba okutana na bango na Weranson jour o mona ibango wana mutu nda azo linga changer logique ya mokili azo créer logique na ye na cerveau na ye azo kansa logique oyo aza lango na mutu na ye ndezo kotambusa biso na mokili te déjà créer déjà nzamba sa créer mokili ba oyo hape Fally webi à l'époque tant ya test na maison mère na boboya kaya te biso za mamba boboya te ezo dépendre na talent ya Fally à époque on a étoile la Fally na maison mère oyo bito ya mbaba tebele na maison mère yo moni eza na lobi ya tatuka noyi na koto ya vandi kuna na kwena yi est-ce que musicien ta moko ya sala a succès bon mon a te que Wera za déjà phénomène Gene Equalizer nde nani musicien tinga ebité so ba comme so tango espèce automatisé na ebité abeta ni ayembani asala rani na yembani abeta ni enlevé te na ebi kutu nzomba ngote do na yoka pete na ebité so yoka musique ngwa pinga na yoka te po ndenge to zaboye à part les 7 jours de la semaine zemboneti banzenga luketu lelo to pesi ba autorisation hein to pesi ba autorisation parce que zenga luketu so banzembo moko international robi na ngona matanga okobi na ngona fête tala lelo o Weranson le roi de la forêt modèle a sepeli si bangala na nzembo eboka mais bangala ba ko se retrouver sans mabele elisi vous comprendre abeti banzenga luketu lelo oyo sans asa ta mususu référence na mutu moko boye même yemo le roi na biso asatandaki te ke ko sala en plaire wana o esali lelo invitation album bimimba la moko bokei ba ko défendre mboka maison mère toujours ligwe azokendo beta ba sur invitation ya président jet privé et ça ramène un peu plaisir bah ko beta na ba cérémonie bon non mais parce que il faut à la artiste au carré Weranson c'est un artiste au carré aza star mo oyo muta fabrika ete ça veut dire que Weranson aza star oyo abotama déjà star yango zo mona leo idéologie ya wenge etika na maboko na ye vous comprenez so hotel lettre W après au roman W X Y Z ils ont 3 lettres là ni la sima o clôturé donc il y a dernier alphabet ça dit so déjà partir à W tina suka au moins sur 4 lettres wenge bandagi na idéologie à 4 x 4 et puis bazaki 4 donc on a au monde que ils ont mamba pouvoir batu boko ça les belé boko ça na bateau bozé belé na kata bateau mais mutu na mutu okita na libongo na ye ti mutu akoma na terminus oyebi ke lelo ba PSP son excellence Weranson ba pesi invitation par Koffi Olomide est-ce que bino étant que ba staff yo plus apporter parole il y a orchestre chargé de la presse au niveau Europe porter parole au niveau Europe parce que au moni Wenge les institutions balobara les gens s'en vont les institutions restent ndenge Wenge za wana lelo oyo vient na biso mopao a pesi invitation et pas président na biso Weranson le roi de la forêt mais Wenge c'est tout un bureau Wenge c'est toute une administration tozana ba président Golf Kizola oyo aza président fan club mobile Génie Nzengele hein soroye na 25 rue Poissonnier na ACK hein référence penza oyo zomo eza siège na biso bana Wenge maison mère mais na bureau awa pena donc soro le kara awa te seke na ibi Wenge nino yo zala te wera nino yo landaka va dire soro zala pena na Wenge awa na ACK nde makambo et pas Génie Nzengele chez Golf Kizola donc 25 rue Poissonnier na Saint-Ouen ou beti na GPS nao olingo mona pe mokonza ba mama olingo mona o Freddy Ngoma olingo mona o Bertin Mosolo olingo mona o Jean-Pierre Lebo Ige Difumu vient à Guy Kandolo l'empereur de Bandal Mabele c'est Balbi Bandal c'est Paris c'est Bandal c'est bon on a l'idéologie ils a pour Guy Kandolo boka moitié donc on a petit c'est propre il y a ba grand cas na petit c'est propre donc il y a bateau pena mutu et ça là ka pour l'invitation auto poser la question so Koffi Olomide il faut notre bureau est validé au moni
wenge etambolaka na bureau d'administration. Sope obona bino pe woke na bino te po bi ke pe moment moko historique parce que héros yo décan kuna JB azana ba Ferré azana ba héritier ou azaki dernier fils na bino oyebi ke ngana ebe ki fallait ça plaisir so à répondre pas. Et au dépend de bureau, au moni Igor le roi de la forêt décide à y monter parce qu'il a respecté la bateau, oh ya tia bango pembe na ibasala. Le col ba ya Freddy Ngoma, le col ba ya Bertin Mosolo, le col ba ya Jean-Pierre Lebo, le col ba Claudine Kino, ba Hugh Clinton, ba Antometa, ba Patuka Pangala, ba Trésor Onema. Bureau eza moulayi ba ya Bertin Mosolo, ba za ba ya Gikandolo, ba za ba Zozo, toza Freddy Matete, azali, toza ba Zozo Mayulu. Ben Moukacha, les grands sapologues, wana za siko pena donki prêtre na biso bena idéologie mpaka na biso. Au-delà balobi Papi Kaloubi full boss. Papi Kaloubi full boss, les boss des boss. Donc Wenge est décidé, so bureau est décidé. Après décision na bango batinde le président Weranson. Wana président Weranson a validé. Bon, pour l'instant, Wenge n'a pas décidé que bureau et Weranson n'a pas chargé de la presse, n'a bureau mobimba, oh, tous à à Paris. En tout cas, n'a pas décidé pour une invitation. On a dit, tous réfléchir, n'a nous n'eka balubaka, reculer pour mieux sauter. Tous réfléchir, mais ma baisse en tout cas, mon père a fait un biseau, n'a profité de belé, puis n'a soigné un belé, n'a pas sur beauté. Donc, tous c'est la bureau va valider, car on est au lobby, et puis on verra ce qui va se passer après. Mais tous ensemble. Vous ensemble. Ah! Oui, oui, bah, t'es belé. Et les qui là-bas, on regarde nous défendre maison mère. Parce que, oui, oui, on va bien la guerre. Bien que, on défendre maison mère à Paris. Les lots, par regret, tout message nous repère ça. N'a pas tout, ou y'obanda ko ignorer. Zengaluke, tout ba DJ. To recommander bana maison mère nini des choses bana maison mère elo rana web sabino ke boza la fière ndeka bomoni Weranson akanga le globe terrestre na kata affiche na le 7 jours de la semaine et ni koloba ke no wera akanga idéologie 5 continents na maboko na ye et ni koloba ke na minito yo biso wenge maison mère nde makambo oboyi ke ndeko mi diembika jida ke ndeko mi diembika jida ba revesa yo teka Yesu jida ke ndeko mi diembika Jida kende komi diembika pour les 7 jours de la semaine il sabino pongité au moins que les 7 jours de la semaine c'est qui beaucoup sangana tatuka noyi tika ba scénario ozata na musicien mokote ya yo ozo sala six loko ba musicien Weranson a monté ma polele ya wana makamnezo continuer donc tatuka noyi pe oyebi elo mona kamweko na kamweka tatuka noyi pe na donki azo s'afficher pe na donki na mona mwasi mo boye na kisasa ale ba potopoto ngai ameli ba potopoto a sorgo alali ba pongi ay munena pongi soka tsema fo de tene longolo mabela kamba siko tatuka no ipena dongi azo s'afficher côté wana munena ba pongi et puis munena ngo pena dongi ye ole ya ta partout ye kana matama ivimbi so makolo lwa mutabela malade nzoko bo eskizanga pena bato bolingana finga te mine o finga te neka ko sembola. Donc, il n'a expliqué bino bana Congo, bana partout, bana Zabra, allo Kenya, allo Brazzaville, allo Sud-Afrique, allo Kenya, allo Bandundu. Côté Bokanga. Mabela Bakoko. Balobi, 7 jours de la semaine, et ça li ke banguna entre bango bakomo sangana. Mais là, on a web sabino kara. Bonne actualité, bonne sujet. Bon le roi sala te zali normal bo diembe la po biso ne moto akosakana te biso pena ne moto akosakana te bozana ba cede na biso na banda kuna bino bolakisi monde entier en tout cas merci minam na féliciter bino sou ndenge bozo sala bozo continuer ko sala biso ba promotion mais tantine school tika oh bino kuna boyebi ko yemba te kote onde to yemba ka soki za jema oh tala tatukani akomane koteka makelele bakota chilenge kuna bakotambujima ina ba mwene dutu échange soka ina makelele ba pese ba diamant ina kina teke akomane kutu mutaba snap ayemba ka susu tazana olinga honte tatukani wai mongweka aza suna vote akomane ka kolela ka momi donc mungo kenda na kolela momi na ngai sibino ka koyemba
nana ngwa biso na koyemba yo kende ko loba na Weranson o kende bo s'afficher bo sangana ba kwena bino Weranson azo bini salelo monde entier diemba tozoti indika diemba tokomata na diemba tozoti indika diemba toyebisa ki bino charge les kilos charge les kilos allez balancer ngana za pe artiste au carré ti yeso mona tina gangela mabele tout ça artiste au carré nengo zo mato ese bino charge ils charge même les 7 jours de la semaine ils charge beaucoup kati les 7 jours de la semaine atabo sangani eza système lokolo ça pas tanzamba atabo sangani est-ce que ekokabino iyo na lea tana rankina ngai na mosaka balamba ngona mbisa okauka iyo. Un dernier message déjà to chité suka na habité sur ba programme organisation ya orchestre à partir à Awa avant tout kitana na programme akin ndeto za Awa le roi de la forêt bino bomona ki auta ko beta na Zimbabwe ndeni ya cartonaki na kata rare précisément auto beta suna soyo na Angola boto mona ndeni ya cartonné programme orchestre pour l'instant orchestre ça on fixe na niveau akin mais tout ça ba clip moto to préparer les sous ya Ali Maimona Erobima tout ça sous na sortie président Golf Kizola tout ça sous na fête il y a 20e anniversaire ya orchestre président Golf Kizola a confirmé ngai date nango tout ça na janvier donc tout ça la 20e anniversaire il y a tout fêté 20e anniversaire il y a Wingé Maison Mère donc soirée balançoire les sous le 23 décembre tout ça on a Suisse et organisé dans Lausanne par Astrid Mambweni Oazali représentante il y a le fan na niveau il y a Suisse donc na pesi Bambote Belé Astrid Mambweni oyebika ndenge ça la toujours ensemble biso wenge en tout cas papa tout ça na biso bien bon comprendre cas so bazo sangana parce que na minute au Weranson mutosa na actualité les 5 jours de la semaine mutosa na actualité à part Nzengaluketu. Est-ce qu'ils ont d'ailleurs confirmé que Konzardo côté chez Bino vite fait confirmation on a na Solana on a bureau avant na répondre yo na Solana président Golf Kizola tout ça na so émission parce que au moins neti petit wana mikwape parce que moni petit mikwape tango ayaka déjà papa banga bana akenda otike pa tatuka noy négligé après à souffrir pas tatuka noy papa banga zo yesu otike pa le roi de la forêt alors on a na next na simayara na couper na lipapa o bazo benga musunya bata siko petit a commencé à on dirait que non asa abalola ya biso minduki balobi muselekete balobi muselekete alegaka mbangu na alegaka ndaku na bango na vitesse likola vitesse et puis muselekete asala pompage na vie na ye mobimba tikala obima pakete petit na ngai petit na biso muselekete oyo zotinda manzoli njonjo a manquer loboko elambelaka biloko loboko esokelaka bilamba idéologie na otobi misana muselekete yebi batebele sel bon passer te aza fo muselekete au moni tango za petit amuke babi mato eleka mutu te mwana mayela yo kaka ils ba mise mususu alongwa na orchestre et puis bazo tourner na émission olongwa orchestre intel alobité na mise en disponibilité est-ce qu'il y a l'équipe musicien wana vous comprenez et ce que tali ba artiste wana lelo au moins na ba leader na bango malgré ba kabwana lelo baza en bon terme est-ce que papa na bino oya boko liyo oya suko liyo aliesi yo alatisio ata beto mbata misato aza su papa na ote voilà donc baleki biso na mbanga te baleki biso na impolitesse te so tozo na ba bonne manière parce que tozo biso za instruit tu vois moi je suis instruit je suis la fille de mon père et ma mère je suis très bien instruit tu vois mais le roi baleba bimisa biso mi sopone bale hein pour na Igo le roi de la forêt donc itatuka noyi voix et je m'appelle ça Fancy Bastaf. Fancy Bastaf parce que ici là déjà tout comme dans souka na habitina zulo liste nga mo. Pour moi nga mokonza maman na na média ko baksa un plus et dit nos images le meilleur de Paris panza sango Congo et dit nos panzela bango sango oyo et dit no yebi ke mokonza maman mutaki na idéologie à dédicace na ordre alphabétique parce que nga na média ko baksa un plus na ko pesa ba journal fois ti ba conseil na yako koti sapena bilengi na media
yango moni na équipe idéologie na ordre alphabétique batu bo landa ngo na bien za petit na mona kina koma pe obwaka na ordre alphabétique ezaka honneur na ngai ngamo konza mama na motema bete talaka na pembe na igwe talaka ba petit nyonso o igwa sala na vie na lelo ba na chance donc tozo banda idéologie oyo na ordre alphabétique ba dédicace na a na zana yemoro président ya fédération ya football le président de fédération de football à Guinée le président Amadou Diaby na dédué yo et puis na zana PDG Ali Maïmona wana toza toujours na A toza susu na ambassadeur hein qui jabron au moni niveau na A toza susu na Mbara de Saint-Ouen wana zaki na A na B toza na Bertin Mosolo oyo ye mo za bureau ya maison mère boyebi ka so ba le Bertin Mosolo ya ba Bertin toza sous na prophète na idéologie na bête toujours bébé en couleur na bo sanité hein on a prophète na pena na kati à Londres ya bébé en couleur so bo mona ba idéologie o mingi ngana ba kati na sous na papi ya Japon ba le bi fumu pa ya Japan na kati à Bruxelles précisément na Liège vient na bienvenue Masudi avec beaucoup de respect na dédié yo et puis Bijou Kembi ma copine privée ba le bi Alpha Bravo Charlie d'état éco un code logistique accéléré faut tanga pour comprendre mambo na oloba wana yaza masala nga Bijou Kembi et puis voilà na scène azana Clovis Badiabioko 9 fois grand prêtre hein babunda na ngona bosanité scellé la bana et puis hein wana grand sœur na nga propre balibi toza na soirée ka moko ya scellé la bana hein bosa za wana bo sepela na bosani pe lisusu te scellé fumu na pesi ba mbote na lettre D toza na Didé Mayabu sans oublier Douglas Mungudi staff aware en son na niveau Luanda hein na peso bambote belé Douglas na nazana Esther Rodriguez wana za kamikaze na ngai et puis Eugénie Zengel balobi motema ya golf kizola zua balobi Eugénie Zengel elengitrice ya golf kizola so boyi kende ko mi diembi ka to autoriser yo voilà wana teki na E na F toza na Freddy Ngoma so bobi Freddy Ngoma boyebi ka Freddy Ngoma timoninga Bertin Mosolo sans oublier Jean-Pierre Lebo Ben Moukacha lisusu vient na biso azala na bango les grands sapologues hein wana ezalaki toujours na F na G toza na yemoko le président le présidium dégâts matériels golf kizola esika biso tout okutanaka na bosani pété na Eli susu tozaki na vice Eric Malumbu président na biso vice na peso bambote wana ezalaki na G na H toza na honorable Ki Janson et puis Igedi Fumu na I toza na Ibrahim Masinda ami d'enfance mwana soldat solo ya commando mwana kankokolo na kati ya Lyon na peso bambote Ibrahim Masinda na J naza na ya Jean Matundu et puis Jenny Lopez mota kosaka na te balobi mota li ya mota Saint-Esprit eleki ya molimo mosantu wana tozalaki na kati ya J na K toza na Kinwa yemoko Kinwa yemoko ya ba Claudine ya ba Kinwa sans oublier ya Jean Kinwa na pesi bambote belé na L toza na Liliane Mene ya sans oublier ya Lili Makaya na pesi bambote na M toza na Maman Monique na Luanda Maman Monique yo le bagi fan na maison mère fan club la maison mère bazo c'est la mokonza ba maman na cadre ya chargé de la presse ko ya Luanda na on c'est la bien na bino na ya na Luanda na fimbo kekele na ya ofia kula na Luanda Maman Monique na bosani yote et puis Maïmo na facile à garer na peso bambote na N naza na masa na Niki Makele na O naza na Omar Frappe sans oublier vient na toujours na kata idée logistique Olivier Ngwanza na P naza na parti bo fondo na kata Suisse na Ki naza na Kiset Niklet Ndangani bambote belé et na R na mutute na S na Simon Bongo na Londres na T na Chero Ngonda na nyamoningonda na nga ebisanga na tuni jandame na rompe na moniete ngonda na nga sukia na nyamoningonda na nga wana Chero Ngonda donc so boki na ye na belela ke na loyembo Chero Ngonda babi motema mama wiva babunda nango na U toza na Union fait la force na V naza na Vasco Didier na W balobi vie na nga wa Baricle toujours na points na X to na mutute na Y na Yuyu Clinton sans oublier kamikaze na ngai Yvette Okunji bébé hollandais na kati Hollande na Z toza na Zozo Mayulu na bosanité sikoyo les intimes des maisons les intimes de Paris na nous Chacha Dokolo José Mondele Antometa Chabert Bozé Belé les intimes Elkin
boyebi ka totiela bino motema Aisha Love Mulamba, Annabelle Missingiama, Joyce Yangala nopesi bino bambote na Suisse les intimes Astrid Mambweni sans oublier Rosette na Allemagne toujours les intimes tozana Matata de Bundes et Yves Mavambu Belgique tozana Kabibi Kankuna Deo Muzungu donc Yuyu Clinton maman présidente et puis libre parcours porte-parole, il y a les intimes, la personne Bambote Belé, Trésor Nemanabo Sanyote, Patou Kapangala, Toza toujours ensemble. Et puis, donc, voilà, papa n'a habité, on a déjà ma dédicace à ordre alphabétique. Donc, Balobi, Chacha Dokolo, maman trésorière Nabiso, moi, na mukeme na makambe belé, mon contre maman Bosanyote, Bambote Belé, ya Freddy Ngoma, ya Berthe Mosolo, Balobi, Oyo Kouata Vibra, Balobi, la fille à la voix grave. Pensi sous Bambote Belé na Chacha Dokolo, la fille Nick de Weranson. Chacha Dokolo, Balobi, la fille Nick de Weranson. Moi, nous avons manqué à Mikolo respecté pour la maison mère, tout le monde polité. Donc voilà, na peso pena Bambote Belé, talara yo trésorier. La fille Nick de Weranson. J'ai la bouche vidéo top. Balobi paparazzi. Balinga y monte pelati. Ngai na boma moto naissance. Na bois quel bango essence na moto. Merci, c'en est fini pour aujourd'hui votre émission, cher frère. Dites un grand merci à Edino Image qui était derrière la caméra. C'est qui vous kiffe à la grande HK. Merde, petit Fred. Toujours d'abord santé Jean Kamouassi, El Mani Kimvoulou, Kenny, mon conjanti civil, mon conjanti square, mon conjanti Kenzo, Nandezala José Dikila. Darbo santé Kenny Mukombo frappe na frappe, Jocelyn Mafol de Milan, Kaskito Motopamba, Diesel à London, et Patoki à Malimière à Banalenba. Darbo s'en a pété Almaton de Mandef, mais c'est des bijoutiers. Naneto Solaki. Affaire à suivre. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Donc agence il y a fret. On a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Ceux qui n'ont pas de contrat, n'a pas agence minée été et Kokende. Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minonote. Maman le global PM Express. On dit toujours artiste Oyo, on a toujours bateau bazar à l'idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allée de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout.